Bonjour, shalom, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde sur www trace RDC News. Et alors, Lelo, naye na message pour trois personnes Oyo Bazali aussi reconnues na République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi dire au-delà de nos frontières, au Bazali reconnu, star, artiste, musicien congolais, Nabiso, ya République démocratique du Congo. Un très grand merci Nandeko Oyo Ozali Kolanda Biso pe Oyo Ozali ko partager maloba na Nzambe lelo tozali na temps de la parole te mais lelo ezali koya ko pesa na biso Oyo ezali message de la part de l'Éternel Nzambe Oapi alobeli ngai René Abiri son humble serviteur Oapi tozali komi pesa jour et nuit na kati na concentration toujours na ba prière Zambo tozo gumba mabolongo tozo belela asunga Congo asunga yo ma sœur asunga yo mon frère tozala na Congo moko o ezali prospère o ezali élevé o ezali béni toujours de la part de l'Éternel. Na wana tikete nzamba lola azwa lokumu. Alors bandeko message o nazali ko pesa pona bandeko na biso misatu o na kotanga bakombo tout à l'heure ezali message oyo ngai moko René Abiri nazwaki na kolandisama na vision et ngai moko René Abiri nazali pe na interprétation na kolandisama na ba message oyo nazopesa sikoyo awa. Et alors ezali vraiment strictement interdit na mutu mosusu songolo ou pakala kozwa message ko interpréter yango na lolenge moko ya mabe. Et alors rebele bakomi tout na ba question mais pourquoi évangéliste René Abiri accueilli komona bande côté na banda kuna bango pour leur parler. Et alors toye ba toujours na kotalisa na biso à long et à large et le pourquoi oyo na se permettre te ya kokende pona meki kotinda ba voice na ba proche collaborateur ya bandeko ba artiste oyo tozalaka na bola kati na mboka mais na moni ba komisi yango te ekei ba message ba aller sans retour. Et alors tango Nzambe lobaka ezali pamba te ezali pona ko édifier pe pona ko rendre mutu éveillé yake mutu azaye kolala asala nini alamuka mutu azaye kobunga na nzela asala nini azonga na nzela soki Nzambe alobeleli yo ma sœur mon frère c'est-à-dire que Nzambe azali ko considérer yo Dieu a besoin de toi et azali ko veiller sur ton âme et alors il te faut ozala na esengo. Et alors ba message nazui et pour na papa Nabiso Weranson, notre bien-aimé Weranson, papa Noël. Donc message Nazueli Weranson, Nazueli, notre frère, le choix parfait de l'Éternel, notre bien-aimé Emmanuel Moussongo. Oyo puis aussi na luki na komi na page nae, j'ai pris même le numéro na page Facebook nae, j'ai tenté d'appeler le numéro plusieurs fois, numéro na ya Africell, ba komi 24 heures sur 24 heures ouvert, mais le numéro n'est pas ouvert. Et alors notre bien-aimé aussi Fali Ipupa Yépé Nazueli Yépé message de la part de bonjour, shalom, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde sur www trace RDC News. Et alors Lelo naye na message pour trois personnes Oyo Bazali aussi reconnues na République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi dire au-delà de nos frontières, au Bazali reconnu, star, artiste, musicien congolais, Nabiso, ya République démocratique du Congo. Un très grand merci Nandeko Oyo Ozali Kolanda Biso pe Oyo Ozali ko partager maloba na Nzambe lelo tozali na temps de la parole te mais lelo ezali koya ko pesa na biso Oyo ezali message de la part de l'Éternel Nzambe Oapi alobeli ngai René Abiri son humble serviteur Oapi tozali komi pesa jour et nuit na kati na concentration toujours
toujours na ba prière zambo tozo gumba mabolongo tozo belela asunga Congo asunga yo ma sœur asunga yo mon frère tozala na Congo moko o ezali prospère o ezali élevé o ezali béni toujours de la part de l'Éternel. Na wana tikete nzamba lola azwa lokumu. Alors bandeko message o nazali kopesa pona bandeko na biso misato o na kotanga bakombo tout à l'heure ezali message oyo ngai moko René Abiri nazwaki na kolandisama na vision et ngai moko René Abiri nazali pe na interprétation na kolandisama na ba message o nazopesa siko awa. Et alors ezali vraiment strictement interdit na mutu mosusu songolo ou pakala kozwa message ko interpréter yango na lolenge moko ya mabe. Et alors ebele bakomi tout na ba question mais pourquoi évangéliste René Abiri accueilli komona bande côté na banda kuna bango pour leur parler. Et alors toye ba toujours na kotalisa na biso à long et à large et le pourquoi oyo na se permettre te ya kokende pona meki kotinda ba voice na ba proche collaborateur ya bandeko ba artiste oyo tozalaka na bola kati na mboka mais namoni ba komisi yango te ekei ba message ba aller sans retour. Et alors tango Nzambe alobaka ezali pamba te ezali pona ko édifier pe pona ko rendre mutu éveillé yake mutu azaye kolala asala nini alamuka mutu azaye kobunga na nzela asala nini azonga na nzela soki Nzambe alobeleli yo ma sœur mon frère c'est-à-dire que Nzambe azali ko considérer yo Dieu a besoin de toi Dieu a besoin de toi et azali ko veiller sur ton âme. Et alors il te faut ozala na esengo. Et alors ba message nazui et pour na papa Nabiso Weranson, notre bien-aimé Weranson, papa Noël. Donc message Nazueli Weranson, Nazueli, notre frère, le choix parfait de l'Éternel, notre bien-aimé Emmanuel Moussongo. Oyo puis aussi na luki na komi na page nae, j'ai pris même le numéro na page Facebook nae, j'ai tenté d'appeler le numéro plusieurs fois, numéro na ya Africell ba komi 24 heures sur 24 heures ouvert mais le numéro n'est pas ouvert. Et alors notre bien-aimé aussi Fali Ipupa yépé nazweli yépé message de la part de l'Éternel. Na wana avant nyonso na kolinga premièrement esika yo ozali nanga elongo to tika moma ona maboko na Nzambe to bondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu Abba Père, le Dieu d'Israël, le Dieu tout puissant kolo na tiki moma oyo ya message na maboko na yo Nzambe na ye koloba po na tina na ngai te mais kasi na ye koloba po na tina na kombo na yo ete ezwa lokumu pe masanjoli kolo esengo na moto nyonso akoyoka message oyo yo papa na biso, maman na biso, ndeko na biso etel, Éternel Dieu Abba. Que le message est comme na destination na yango par le nom puissant glorieux de Jésus. Nyonso o ya ba intention ya mabe ya ba mal interprétation ya batu. Éternel Dieu Abba o ba ya kapona ko bebisa message ko mema sango na lolenge ya mabe na pas meleli yango pe na condamner yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, message ya liboso na zwaki pour na artiste musicien Nabiso Fali Ipupa que je respecte beaucoup. Fali Ipupa na zwaki message pour na bien-aimé Nabiso Fali. Vraiment il faut ndeko amipe sa mingi na ba prière, ndeko aluka elongi na Nzambe, Nzambe alingi ye mingi, Nzambe alingi yo mingi. Donc mon frère Fali Ipupa Nzambe alingi yo mingi, Nzambe alingi yo vraiment mingi, Nzambe alingi yo mingi, Nzambe alingi yo mingi, Nzambe alingi yo mingi. Et alors nazalaki komona na message na Nzambe na nzela na vision, Nzambe kolobelela ngai pe kotalisa na ngai Fali Ipupa likolo ya moto. Et alors moto yango na mona ki yango eutaki na nzela ya 24 donc kolongwa lokola na rond-point mola ezali ko se diriger 24 ti ekota na nzela na triomphal. Ezali moto ya ba marque oyo toyebi ndeko na biso pe a sonam DJ Arafat akufaki na yango pe a sonam
ndeko na so Didier Arafat akufaki na moto wana namonaki Fally Ipupa likolo ya moto wana. Et alors pendant qu'azo roulé na moto allez akomi na croisement, c'est-à-dire que 24 entrée triomphale na entrée triomphale wana ndeko akoti na entrée alongwe na 24 akoti siko na entrée triomphale kokota ndeko asengagé na entrée triomphale namoni mbala moko bazolakisanga na vision moto oyo Fally Ipupa mataki et s'est transformé en lion. Et s'est transformé en lion, c'est-à-dire que le léopard wazalaka na ba tache dans nzoto. Et alors non seulement une simple léopard, mais léopard en feu. Et alors ndenge maboko ya mutu azokumba moto esimba kabwe namoni na place asimba maboko namoni asimbinde matoyi ya léopard. Donc c'est-à-dire que akangi léopard boy na matoyi et c'est-à-dire que azali likolo mukongo ya léopard. Donc léopard azoki manende to mona ka muto azoki mambangu na moto. Donc c'est-à-dire que nazo mona vraiment ba pas. C'est-à-dire que nazo mona léopard ko donc c'est-à-dire soka chebo et razo fongwama, c'est-à-dire kazo sauter na mulai makasi. Donc Fally Ipupa likolo ya léopard en feu. Et alors na mituna ki ba question ebele pe interprétation ya message oyo etali papa na biso Fally Ipupa ngai kaka nde René Abiri nazali nango à moins que Nzambe asala na yo pe ndeko ngolu ya kososola ce que dit l'esprit de l'Éternel. Alors de ma part, j'ai eu le temps de prier, d'intercéder pour toi Fally Ipupa et que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur a épargné, a sauvé, a retiré. La Bible nous dit, il est celui qui retire de la poussière les indigents pour leur faire asseoir avec les grands. Et alors, je priais à mon Dieu de te retirer de cet endroit, de cette poussière. Je priais à mon Dieu de te faire grâce, de te faire faveur. Il y a que vous allez sauver, vous allez épargner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je priais pour toi. Et alors, Naki, comment on a encore deuxième message? Il y a Papa Nabiso, notre frère Emmanuel Musongo. Emmanuel Musongo, notre frère Emmanuel Musongo. Et alors, notre frère Emmanuel Musongo, c'est un artiste musicien chrétien. Je l'aime beaucoup, et j'aime vraiment sa façon, sa manière de chanter. Et quand il se donne, et surtout ceux qui n'ont tombé dans la vidéo, même dans la TV, même sur Internet, je bénis toujours l'Éternel Dieu. Il adore Dieu, vraiment, ça nous fait quelque chose de bien. Je pense que Bisotu Oyope, Tozali Pe na Bandaku, et alors na lingité, cette fois-ci, est arrivé encore, Ndenge Makambo est arrivé là, qui notre frère, pasteur Mike Kalambai, parce que vision, il y a papa Mike Kalambai, na Zouakaka yango, un mois avant, ba bêtise wana ekoma. Et alors, na yebisaka yete, et na loba ki yango pete, et alors tangu makambo est arrivé qui je me suis mis à pleurer et na se condamna qui beaucoup plus na mi loba ki Seigneur, tu m'as dit quelque chose et na kasha ki yango plus pour nanga moko et na kanisa ki koleka c'est quelque chose mais or c'est quelque chose qui touchait à la vie de quelqu'un. Et alors frère papa na biso Mike Kalamba et que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore la force. Et retiens-toi, l'Éternel Dieu est là pour toi. Et alors, notre bien-aimé Emmanuel Musongo, bandekonanga, tango toyo kaka, artiste et musicien chrétien nabiso, bazoembe Nzambe na TV, maman Micheline Chabani, maman nabiso Lor Mbongo, papa Lourdes Mbongo, c'est-à-dire que baza ebele, papa Matou Samuel, papa nabiso Patrice Ngoy Musoko, bazali tellement ebele, artiste et musicien chrétien. Tango toyo kaka bango, to suka kaka na koyoka bango te, mais to priaka pe po na bango de la manière à ce que Nzambe a protégé bango, acha mosika na bango ba piège oyo ya monde de ténèbres oyo ezali koluka komema chute pe humiliation na ba vie ya bandeko na biso oyo ba yembelaka Nzambe. J'ai aimé la chanson ya papa na biso Moïse Matuta, que le Seigneur Dieu le bénisse. Alobi soki omati mingi na vie keba na vertige. Et alors ebele abatulelo bakoka ko supporter ou ezali élévation te. Et alors lorsque quelqu'un est élevé, il y a plusieurs personnes qui s'approchent de lui. Papa Langa Emmanuel Musongo, c'est ton message que je suis en train de parler. J'essaie un peu d'écrire sur ton page, mais n'a aucune réaction. Voilà pourquoi je l'ai fait ici, tout en respectant
où ezali, ce qu'on dit tout en respectant ce qu'on dit, c'est-à-dire que la personnalité, tout en respectant la personnalité. Je vous aime beaucoup, l'homme de Dieu, et la grâce de Dieu est sur toi. Dieu ne veut pas que Okwea. Papa Nanga Emmanuel Moussongo, Dieu ne veut pas Okwea. Et alors, et si ka au message o ekomelelio soki oza na voyage, zonga na mabele à Congo. Soko zali na intérieur, bima na intérieur yaka awa na capitale, viens me voir, trouver un numéro nangeza affiché wana et je vais dire quelque chose et je vais prier aussi sur vous et l'Éternel Dieu va encore te ramener très loin, très loin, très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. C'est ça c'est que le diable cherche. Et alors, namoni yo nzambazo talisanga yo likolo ya podium. Papa Nabiso Emmanuel Moussongo. Nazwi message na nzela na vision na moni bazola kisanga yo otelemi likolo ya podium ozo adorer. Foule ezalaki vraiment au rendez-vous. Batu bazalaki tellement ébélé. Et alors il y a des gens oyo ba approchaki yo oza likolo ya podium. Et alors otali boenase o remarqué que batu baye po bazo, c'est-à-dire que au quitter la scène, c'est-à-dire que scène c'est-à-dire que aussi ici na scène mais au kati na scène pour na batu oyo yo baye ko approcher yo. Et alors tant au quitter la scène, les gens étaient là bazo adorer Nzambe parce que yo mutola kisi bango ko adorer batu bazo mema mananzela oyo lani, mais yo au quitter scène. J'ai vu Papa Emmanuel Moussongo au quitter scène, il y a adoration, au lundi bandeko wana, bazalaki au nombre de 3. Bazalaki au nombre de 3, et parmi eux 3, namonaki mundela zalaki moko. Namonaki baba parkaki mutuka na bango libanda. Et chose bizarre, nakati ya vision namoni obimi na bango, ou abandonné scène ya adoration. O tiki, o bandi ko bima na bango. Kobimozo bimana bango na moni okoti na kati ya mutuka alors na mutuka yango ndenge mutuka ezalaka, c'est-à-dire que il y a un chauffeur azalaki na place droite, Papa Emmanuel Moussongo yo ofandi na aile gauche. Et alors na sima 3 personnes bafandi. Et alors vous allez au nombre ya batuana, c'est ce que j'ai vu na vision. Et alors bozo bal mutuka ngo sikozo sala po elongwa na moni misu na c'est-à-dire que vision na pusi vision makasi pona kotala mutuka yango ezokende wapi elingi, c'est-à-dire ba na mission nini pona koluka nini. Pendant que nazo approfondir vision nanga nazo mona bazola kisanga i marque ya mutuka yango ezali Range Rover ancien modèle, c'est-à-dire que nazala pe komi tout na ba question mais na minute soto zali na 21e siècle. Déjà, Range Rover, il y a une nouvelle technologie et na niveau oyo, na succès oyo zanango. C'est-à-dire que ceux qui ont la Range Rover et cause à la Range Rover et ancien modèle et puis mutuka wana eza ya yote. Eza mutuka ya batu oyo wana bayaki kozwa yo. Po okota na kati ya mutuka na bango okende na bango elongo. Range Rover ancien modèle déjà parti. Range Rover est à caisse. Donc, c'est-à-dire que ancien modèle, c'est-à-dire que la vision, la précision dans ces visions est à que, 1, vous avez quitté la scène d'adoration et 2, au continent katia, c'est-à-dire ancien véhicule, de vieilles véhicules, c'est-à-dire qu'il y a Range Rover, au continent katia mutuka wana. Et bobandi kokende destination, bobandi kokende et banité. L'interprétation de ce message, je le garde toujours. Nako solo lango na yo moko, peut-être si Dieu nous fait grâce de se voir, mais je sais le Dieu qui m'a donné cette vision, qui m'a fait voir ce message, qui m'a fait voir cette vision. Akoeba nako sunga, tokoeba toujours komonana. Et ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Et alors, priez Dieu. J'ai eu aussi le temps de prier pour vous. Papa Emmanuel Moussongo, je priais pour vous. Je intercédais pour vous. Je priais à Dieu. De la manière à ce que l'Éternel Dieu a sa grâce. À ça la grâce. Je sais que tu es tellement menacé. Sozana voyage zonga. Sozana ba procédure à ba voyage aux olingo landela kata. Viens d'abord, nous allons chercher Dieu. Et alors, dernier message,
oyo nazui ezali message nazwa ki onkutu yango eza en pleine journée. En pleine journée, ndezalaki nasilisi ko prier, je prends un peu le temps pour me reposer. J'ai vu l'esprit des seigneurs kotali sangai ko fongolanga miso molimo. Nazomona bazola kisangai bazopesa ngai photo na vision. Bazopesa nga photo. Pendant que nazozwa photo wana po natala, natali na kati ya photo, namoni papa na biso we ranson, na mwasi na maman Sylvie Mapata, ainsi que na bana na bango nyonso ndenge zalaka photo familiale. Namoni photo wana. Je me posais beaucoup de questions, Seigneur, pourquoi photo oyo ozo pesanga et puis na sala nango nini? Nazoka mungongo na Nzambe kolobelelanga prier pour na bango, prier. Prier, donc c'est-à-dire que c'était pas quelque chose. C'est-à-dire que elobelelinga prier, c'était ça le terme que je retenu na vision wana. Non mi tout na mes seigneurs, photo oyo na omo nezali we ranson. O nazomo nezali mwasi na ye et puis na bana na sima lokola baola kisanga photo familiale azobisanga avec insistance prier pour na ye prier pour na ye prier pour na ye prier pour na ye na lamu kibwe nazalaki na vision. Et alors Nathalie na répertoire nanga na numéro ya papa Weranson te et ni même mutu oyo akokozwa message à commisser langoye. Et alors je me suis dit ce qui n'a lobby que na kende na message nga moko kuna parce que je connais la résidence na kende na ngo kuna et ils ne me croiront pas ba croire na ngaite ba koloba René Abiri ba retraiter nga na balolenge oyo ba linga ba traiter vu ce qui s'est passé aussi dans le passé. J'ai commis vraiment de bêtises à leur égard. J'ai vraiment commis de bêtises et vraiment avec un cœur sincère, na motonyon surtout oyo ngai René Abiri, les artistes, les musiciens ainsi de suite. Na libo, c'est-à-dire que le passé nanga est à la barrière T, est à la barrière T. Or c'est le diable, il le savait, ce que Dieu va faire. Na ba mikolo oyo il m'a, c'est-à-dire qu'il nous a emporté na kati na ba makambu mo pour que lelo eko ma barrière. Aujourd'hui je suis en face d'une barrière où à laquelle nazwebisa na Nzambe que non soki na bina kende na message ou pas ya Weranson, ils ne me croiront pas vu le passé et peut-être aussi même mes pères Fali Poupa bako lapidenga, ils me croiront bako kanisa, chacun a sa manière. C'est ça ce qui me fait peur en fait, ce qui me fait un peu peur, mais nako cacher message je dois le dire. Je priais pour vous, Papa Weranson, parce que la kisinga yo na mwasi na yo na bana na vision. Et la voix me disait, priez pour na priez pour na bango, priez. C'est ça qui se disait. Je priais et l'explication et l'interprétation, Dieu s'est laissé et il me l'a révélé. Vraiment, na yo moko pe papa na maman, bo prier mingi. Et Fali Ipupa, donne-toi aussi dans la prière. Et donne-toi dans la prière, Papa Emmanuel Moussongo. Partout où Ozali, tu es un serviteur de Dieu, le diable cherche à te faire humilier. Fais vraiment très attention, à bateau au bazali ko approcher. Fais attention à ma proposition, fais attention à ma bisika ou Ozali ko tia makolo na yo. Et alors, pour l'instant, Papa Nanga Emmanuel Moussongo, tout ce qui est activité, arrêtez, tu as d'abord stop. Oh, Papa Nabiso, Atom Salobi, cache-toi. Bombana, ne t'expose pas. Laisse le Seigneur t'exposer. Le temps de Dieu est arrivé. Ce qui va marambo et monani pour na Papa Emmanuel Moussongo, ce qui nzamba lobelinga buena vision pour na Papa Emmanuel Moussongo, pour na Papa Weranson, pour na Fali Ipupa, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué de la part de l'Éternel. Et l'Éternel Dieu vous a commis mon isamana bavina biso. Et alors que l'Éternel Dieu vous bénisse. Message yango Nzambe na sali musala na yo. Kolo yo oyo zalaka na sima maloba basali na pona kokokisa.
Seigneur, épargnez frère Emmanuel Moussongo na danger, épargnez Weranson na libota na banana et contre toutes les tentatives, contre tous les soulèvements spirituels et sataniques au nom de Jésus. Seigneur et Jésus, le roi des rois, je prie pour Fali Ipupa, Zambe au protégé. Zambe au protégé, Zambo bundelela, Zambo zalana, Zambo kangola, Zambo visité, Zambo mimonisama. Nabo Zambe na yo, Kolo. Je ne parle pas ainsi pour chercher ma propre gloire, mais que la gloire te revient à ton nom. Au nom de Jésus, sois élevé du début de ces messages et à la fin de ces messages. Kombo na yo Nzambe et kumisama na kombo na Yesu. Amen.